internautes de Eurotech TV officiel, la chaîne de référence. Bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis là, votre ambassadeur Carmen Aladjo, la diva. Merci de ma confiance, merci de ma fidélité. Carmen Albaraki, abonnez-vous aussi. Vous avez précision, n'a pas de détails. Donc, je dis bonjour à mon papa Jean-Paul Kabea. La pasteur Guili, tout le monde qui est présent ici en Belgique. Bonjour, pasteur. Bonjour Aladjo, bonjour na bande connaissance bazongolu ya kolanda biso. Je na souhaitaka mingi kopesa nzambe merci na nzela ba salina ye apôtre Alpha Ntimba, le pasteur Alfred Kabongo ya mama Noéline Kassa, le pasteur Jean-Cy Kalissa na Brésil, pasteur Alexis ya mama Claudine. Donc voilà, donc Bishop Némi Kabea, Bishop Élysée Moulumba. Donc bango nyonso o bazosunga biso na musalo na losambo nzamba pambola bango place. Bonne santé. Non, Dieu fait grâce qui mes amis. Atangeli kay bien, j'espère. Non non, ezoleka na za encore na. Non, pas OK, nzamba salango parce que betali solo est arrivé à président na Belgique pour na yo mona que nous évoluer ndenge nini. Non non, il y a pas match à la jour. Est-ce que vraiment déplacement ya Fati ou bien kolingama ya Fati na monde toi na Congo ça likamba oloba. Fati c'est le seul politicien à Congo où il y a une base moko lelo mutako contester ngote. Fati sala ba preuve ya ba 6 millions on a Kinshasa. Fati sala ba preuve ba 8 millions de personnes à Gombe le 24 janvier. Donc problème à plein na ngolikamba koloba te. Non seulement plein, mais ils ont dit ça comment un chef a aimé par son peuple. Le vrai problème yango. Au-delà Makambunion c'est l'Obama. Au-delà de la réputation, il y a le président de la République, qui partout. Et réalité, vérité, tant que bandi koya na sima, monde entier bandi ko comprendre que non. Moutona Mtala qui est élu. Yango moni lelo Belgique ça clair à Kolobango, roi Lobiango. Nous sommes fiers ya koyamba pour la première fois un président élu de la République démocratique du Congo, roi Moutalobinga Taladjo. Est-ce que visite wana Isaki échoué ou Isaki réussi parce que Talobi a sala qui piaka sur 15 millions à côté de 5 000. Bon, c'est normal à l'adjo. Au moment où baba biloko yo ezalo kwa to finga diaspora. Soki diaspora ma bazo yoka ke 1 ba corrompre bango na 350 € pour ça plein on a des batonda quitté. L'idée que ça les a qui 15 000 ba ko 5 000. Aladjo. Na lobi na yo ngana na batu balongwe États-Unis bayaki Belgique. Nana batu balongwe Grande-Bretagne bayaki Belgique. Nana batu balongwa ki France bayaki Belgique. Nana batu balongwa ki de partout je vous dis sans compter bango moko nanu bandeko ba fait na kata Belgique. Siko 350 € fois combien de personnes. Au lieu de se justifier mbongo oye uta awa et mata avion et kende comme pas bokechu pour corrompre batuba faucher visite à président bango ba sala monde à l'inverse après ça il va combattre mbongo pour ba ya quel c'est ba combattre sali pepiaka akoki na été batuba kotika 5 000 au lieu de 15 000 Aladjo oui na oye bisayo batuba Holanda biso lisolo oyo tunango Roger Luma tunango Jean-Michel Okyo tunango ba Kem Singo ibokila lokondo fienanga tunango ba JC de Londres beau-frère nanga tuna lisolo yo ba viegi no mufomo mubama londonien tuna bango tuna lisolo yo pa ba balolo tuna lisolo oyo pa ba ndeko nanga Cédric Bopé tuna bango ba koyebiso ce qui s'est passé tuna ba mama Ani Beya tuna ba mama Mandefu tuna ba ya Charlie Beya. Vous comprenez un peu? Donc, tout n'a pas maman Hortense Mayaoula, tout n'a pas makambo à Belgique, n'est pas Bisayo, ba maman Célestine Laou, tout n'a pas Bisayo, tout n'a pas arrête la maman Baroye Bisayo, aujourd'hui ba maman Jeannette Kabedi, Baroye Bisayo. Donc, Balobi nanga passer c'est dit jamais vu. Nanu salamate na monde, ba yamba président na mboka na yete na niveau wana. Et il y a va comparer plein au Jean-Paul Dassala. Je vous dis, François Koutouté, pour François Zobé, tu vas plein Jean-Paul D, ce qu'on va comparer à Fati. Makambo no ebso yituna ba fait nange makomando. Tuna ba mama Katibile pour mokoza mama tombanyo son allemand. Tuna bango, tuna oké o tuna ta ba mama de Tichala. Bazie nangai coach Mamadou Bikoumou na Bundes tuna bango ba oyeb solution ba ya Viki Bukasa ba oyeb sayo to bango ba bimiselo ko wana ya pia kabazu yango yango ngana pesio batu wana benga
yo tuna bango bayebisa yo ba maître Chichi, ba Tony Tessa, ba Angelina, ba Djema mère de mère, tuna bango, tuna ba Félix Emmanuel Mafakala, ba obetelo lisolo ko le kanga poso nga na lobi nga na kin. So tuna bato bale kuna nga na tangelo ba kombo na ba. Tuna ba Chuda, tuna ba Yves Luamba, tuna ba Jacques Sayala, tuna ba Chacho Pipo. Tuna ba venanga ba Lucitembo, ba obetelo lisolo yo. Bango batu bazalaki na kati ya masolo ba maître Boni Motogashi, bango batu bakoyebisa yo makambu oyo elekani kuna makambu ya somo ya Nkelefa Sali. Donc c'est déjà jamais vu. Et puis ce qui est bizarre, Mboule beti na miki. Oh. C'est que Fati Porta qui est d'abord Mboule beti na yo Mboula avion ya président zo kita Mboula, lobi nango na salle Mboula. Donc incroyable mais vrai. Voilà maman Célestine là où mtao yebisanga. Abi pasteur, makambo bandol baso na kisasa to ndoka nsango baché. Ah on a poto facha beti Mboula. Allez-y comprendre. Olobangoni. Après le long mutafandi alobi ke mais diaspora oyo facha betelaka oh nani fayula betelaka tolo yango wana et le lo comme cracher sur bango ke no ba corrompre bango na ba 350 €. Ba mère ba père nanga botane fayula sakai na bino. Donc si bo baby si ba misala na bino bokima ba mboka boyebe la pobo yamba fachi fayulo alobi ke ba corrompre bino na ba 350 €. Bomoni ke ba tête na ye peta ba plan. Tant on le bino bomo nanga mabe yo kaninga salir bino cracher sur bino. Par rapport il y a 15 millions pasta président les cas qui na TV5 façon le belo dira so protéger Vital Kamerhe n'est habité au Kiolobani ala jomuto a yebi vérité à contrecarrer chef de l'état pour ceux qui te lobby que à protéger Vital bon muto a yebi vérité à passer à la télé à contrecarrer mon konzamboka tant le chef de l'état le babi allait qui rétro corruption. Donc cop. C'est que mbongo ane bande ko bima banda kali bande ko na kesa l'état te. Oui. Elle na bateau banda ko lia yango. Oui. Et pourquoi FCC sali na ngo acharnement makasi. Problème c'est ça. Problème c'est ça. Pourquoi FCC na la muka yango to lobaka la muka na FCC ba yelo komoko. FCC azo bete lango c'était makasi on dirait na yebate pourquoi c'est bete lango. Anala encore. Est-ce que bango baza bato baza pire alors baza na mabete na FCC. Non. Alajo. Oui. Problème à FCC ba na mabete problème à FCC. Et ça maloba o vient na Félix Soase kwa lobaka bozo lukaboka anga na mabe pona po bosana ngonini. Donc bazo lukabaka nga fachi na mabe po babeta mbuna. Maintenant na tunyo question. Déontologie ne peut pas réponse nga imoko. Ce qui FCC na cache basa mana coalition ya solo. Solo oui. Pourquoi le Kona va traitant oui problème de yango FCC qui a bété yango mutune la muka ah la muka bandi na makelele ba yeti ba signaler na CLC le CLC a largué la marche le 1er octobre. Maintenant qui est derrière le CLC? Entre-temps l'église maintenant est en harmonie avec le président de la République. Comme preuve ce qui calendrier chef de l'État parce qu'il était il faut pas voyager na monseigneur Mbongo pour la cardinal na na Vatican. CLC a bandi pression. Ce qui est vérité, monanité, bako marché, bako bimananzela, boy na boy. Ndenge caméra asana berere na c'est un humain. Lokola nga lokola lajo. Et boloko pa Charlie Beya. Ndenge moko, lokwa ya nanga madoma pas ça. Donc chacun a ses défauts. Mais le problème maintenant c'est quoi? Erreur yo FC salukeli caméra. Basala yango na 2007 na assemblée. Kobo sangate na FCC mutana pour Vital Kamerhe sa terre. Bango nyonso. D'ailleurs, c'est le Kamerhe nda sala. C'est Kamerhe qui a fait de Chinarambo à Komilelo. Mais batu nyonso o lelo ba apena Chinarambo nem ta sala bango po bazala o ba lelo. Voilà maintenant la différence. Or ba bandi pression on a tout simplement pour fragiliser le chef de l'État. Maintenant tant le chef a lobby on a TV5, mon okoni ne bimisielo. Par rapport à Adolphe Moussito, on dit que le chef de l'État a marionnette, a travaillé par Kabila, parce que beaucoup de ça, quand tu as Kabila, il y a des marionnettes, c'est quoi le bani pour nous? Il y a Adolphe Moussito, c'est la première ministre, c'est pas Kabila pendant 4 ans, on est à Salanaï. Il y a Adolphe Moussito, c'est la première ministre, c'est pas Kabila pendant 4 ans. Et l'eau qu'on a dit que le Congolais a en mémoire d'Adolphe Moussito. Yebisa Adolphe Moussito mutuo ya salaye lelo na viba congolais ba yebaye Antoine Kizenga Fungi parce que notre chef de l'État marionnette yango na lobby na okoma alala ebembe Moussito s'inclina même pas yebisa Moussito lelo pa koma opposant Fatine Mtabenda makambo nyonso se motema malamu afie nanga ayamba ba Fayulu ayamba ba Moussito boya to sala bloc nde yango et lelo yo tangu ba Moussito ba olo ba makambo wana
état de droit solo bamaté. C'est ça le problème. Tant que simba état de droit. Tant que Mukeba bandai ko finga bato ba baté. Mais tant que justice simba Mukeba comme état de droit. Oh Mukeba il te à la rani diabétique. Mais yo on a prison cycle comment mata. Parce que yo muto yeba ko sa maladie. Pourquoi zo lukaka makam. Le lo tant que bato ka Adolphe Musitu bazo finga chef de l'état. Adolphe ndenga sawana akoloba na fachi nini. Fayulu ndenga sana akoloba na fachi nini. Adolphe Fachi qui est na popularité. Adolphe Fachi qui est na réalité tout yamboka oyo. Adolphe azala on a budget. Adolphe azala na primatique et lokoni musito sana mboko. Problème na bango esani. Baso lukaba matangenge pas Fachi. Oh Fachi pas bien occupé binoté. Ouais. Parce que yo faut tout na Adolphe azala premier ministre azala na signature tout naye. Donc baso quand ça va vio Kabila mena bango yango azo mener Fachi Fachi China rambo le côté pas Kabila. C'est le côté. Il n'est pas Fachi, c'est le côté. À ça, le président de la République a soit grâce à Olekana Congo pendant 18 ans. Le côté n'est pas Fachi. Le 19 septembre 2019, Martin Fayulu a organisé qui marche par rapport à la victime Bakoufa Namboka. Il a organisé qui peut matiner na makala où le bassin qui soit encore vérité des urnes et ça la mana c'est ça qui prince Elengesa. N'etoko lo bani pour le loko na. Yo yebisana no bato effectif à marche en Martin Fayulu a combien de personnes? Au Salagi, à 500. Et yo tunaye tanga wele qui pour ya perdre kanani le 19. Ba victime ou Bakoufa. Non, yo tunaye tangu ya wele la marche le 19 pour ya perdre kanani. Il n'y a pas Vimba qui te ba photo moi li toutou moi matama za qui peut choc par rapport à la victime moi. Bon ça la le 19 tangu ya ba bolaka et trop c'est ce qui pété là ba planter les lots. Oh. Ouais. Et ça la monde nini te dans. Mais quand si trop ça mundu qui a son na Willery. Quand ya monde petit ça ba planter les lots. On va appeler péta. Oh même bon yo mon na tête ya la normal. Yo so mona opposant na niveau na ya zo finga Fachi ya ngomoni Fachi alobaki na ya lobi soke salaki yo na place nanga na ba parole yo bimisaka ngana ngana sala wapi yo moni mututi akomi ko lona na banzete tout tala alajo to beta masolo Daniel Safa lobi qui est ami d'ailleurs kozong sambongo etikala qui parce que la 2023 va voter né mon konzi qu'on a évité Daniel Safa la parmi ya bato ala muka c'est que até Martin Fayulu à l'écart en 2023 pas Daniel Safa petanga la bango ami dans un sambo on est calenda boyo ibisanga est-ce que mon até que député mutete ngami nazolo banayo à l'âge du chef de l'état a raison il y a koloba que congolais faut changer mentalité là ça je vous dis vrai Carmel Langa tous soignons sont autoco CK des camps des côtés ou des partis des plateformes congolais a un problème mental donc à tout refait les à Paris à Jésus aïe président de la République congolais au potaye. Donc, Congolais a un problème, Yamoutou. Tu peux t'imaginer opposant le roi Martin Fayulu. À l'obi na makala qui n'a pas regretté na parents au barouti na ba na bangon école au fait. Mais Martin Zala 10 ans ensemble, qu'est-ce qu'il a fait dans ces pays? Allez-y comprendre. Et ceux qui Martin Lobi qui est parent au yakotin d'amour na une école au fait, à traiter de tout et de rien, puisqu'il y a ça mon consamo. C'est quoi ngai na banda classe au fait. Et puis na école ni. Voilà un peu. Le lo alliance président na bango ya plateforme na bango la muka a piétina barème yamboudi oyo soka nango équivalaka il y a $204 à enseignant mais le lo Fachi a promettre enseignant na 10e mois salaire à 410 000 francs équivalent à $240 et aujourd'hui si Martin azoko lobake parent ya kotinda mwani qu'est-ce que Martin a fait kaka lelo ninga komolo na banzete ndeto monelo ka sali ya kolo na banzete et là on est Martin Sali. Et les lots, ceux qui Martin Lobi qui est dans la classe, mon copain là-bas mais il fallait que tu aies la Fachi, bravo. Oui, c'est ça. Puisque combien de bancs na babanda y kotanga à cause de la vie sociale à bas parents là-bas. C'est ça, baché qui va combien otanga. Et les lots parents et les lots Fachi a aisé combien. Allez-y comprendre. Donc aussi que ce monde a marqué non. Congolais a un problème dans sa tête. Malgré l'âge, malgré le niveau d'études, mais au moment où Congolais a sa malade, nga Congolais, na malade pour au fond de tali Congolais lobi non Kabila Koutabo ministre de nation mais tandis que Belgique a lobby je n'ai pas signé accord mon chef de l'État pour puisque le gouvernement a biché ça des missionnaires. Congolais ça lui en va faire. Par rapport à ministre enseignement Willy Mombakwazo Boya Bike le 7 na 8 barufuta c'est quand on télémina balube chef de l'État parce qu'il y a dans l'école c'est venu à l'intérêt personnel na
Carmel Alacho. Oui, pasteur. Ngana omona nango mabete. Ngana omona nango très bien. Pourquoi ngana omona nango très bien? Pour tout le monde a vrai face à FCC. Oui. FCC a besoin de pouvoir, mais FCC a besoin de diriger bateau. C'est ça. FCC a travaillé dans Mboko pendant 18 ans, a tiré le peuple ndengeni. Maintenant on a autour na bateau question tant FCC soit façon on a pouvoir pas bosser na Guinée. Et na mboka o ezana mutu musuté ka Joseph Kabila. Donc bango nyonso va focaliser ba effort na bango surier. Allez-y comprendre. Des licenciés en droit, des docteurs, des médecins. Donc esprit na bango nyonso Kabila kaka. Et maintenant faut tout na bango. Donc et là comme sous Kabila ko sa te ka président de la République. Il était ici. Parce que en 2023 il soit kozonga. Na lobi na yo alajo et loko Congola ko refete Kabila songa mokonza mboko. Kabila soit songa mokonzo to yeb sa famille Rusini. Kabila mokonzi mboko famille Thérèse. Kapangala to yeb sa bango nini. Famille Arma Tungulu, famille Chebeya, famille Vienanga Samba Kaputo. Famille le tout puissant Katumba Mwanke, Makbato à Congo central, Tokoyebi Sabango Nini. Ça serait mieux encore le couteau dans la plaie. C'est ça. Hein? Ça serait mieux le couteau. Et le Konino Kabila Bosanegi pour 8 mois, Facha Bando Laksabango, comment va diriger Kamboka? Dans 8 mois, Facha Bando Laksabango, Ndengeni Mukonzamboka, à se communiaka, na peuple naye, dans 8 mois. Le logo yo kabatu lokwa ba Koko Nyangi nini Koko Nyanga loba na mboko te Koko Nyanga loba Félix Mukonzi na mboko yo ngai soki mama na ngai soboka tanga loboko soki nini lelo Félix Mukonzi mboko lelo Koko Nyangi abandi ko loba makambo ya Idi Kapendi ka kobimate asa prisonnier libre ya Kabila soki bloqué lelo soki to landeli Koko Nyangi na makambo wana ba loba nini. Voilà un peu. Donc yango somona na zoyebi sa peuple congolais. C'est le moment peuple fongola misu. Même le serviteur de Dieu, Efek Mukuna, les Kankienza, le tout consort, peuple congolais, le prêtre, tout ça la bloque contre le chef de l'État. Il y a un plan machiavélique à Bandeko FCC Bamité Mama B. Besoin na bango sa pouvoir, besoin na bango sa peuple. Besoin na bango sa mbongo, besoin na bango sa ba gouverner. Besoin na bango sa ba konza, besoin na bango sa ba kambate. C'est ça mité mana bango. Yango somo na mutoloko Augustin. Vieux maillé les belés, bachik et belés, biso tokomi na niveau na été. A parvenu ko le kana télé par le baké gratuité banda Kabila. Alajo. Nanon to sa Kinshasa le loba to Holanda biso. Oui. Comment ko kende ko sakana na mboka mobimba boye. Le loto mo na mutoloko la Léo Somandre Kimbuta. Gouverneur oyo batunya so bayibi Kabila ngane chaque dimanche na mugila gila. Azolo bakengai pendant mandat nanga 12 ans natongi 300 écoles na ville à Kinshasa atongeli yango wapi mais le loba oyeb sa fachi pour gratuité Simba il faut construire des écoles où sont les 300 écoles construites par l'André Kimbuta mais ce que batuana basolinga basonga ba diriger mboko nde place au monescal la muka na FCC baso sala bloc tout simplement pour renverser fachi donc besoin na bango et ça basonga ba nyoko la biso me ba yeba keton ba osala ba projet batala kalikolo nzamba so mona ba amen pasteur mot de la fin balandi basalandi biso non mot de la fin nanga et ça que nazoko interpeller toujours peuple congolais nazoko interpeller peuple congolais toza na bénédiction na biso nzamba pesi biso c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est ça nous devons les soutenir puisque asa mokonza mboka oyo alajo oui tala moko dans mon Konzamboka qui est États-Unis accordé audience na Bill Gates pour la couverture na Congo c'est Kolia na président américain tala mutombodi kembe construction d'école na partout babilo ka osala tina 2021 c'est 4 milliards de dollars budget ya Congo mais individu azopesa ngo pour la construction ya l'école allez s'y comprendre tala motema malamo lelo bato babandi ko fungola Belgique alobi bien azong sa coopération à tel messager Camille ba casser contrat ya ba minerai na biso na Chine ba tonne kendaka le kilo moko c'est dans les 96 000 $. Mais peuple en a souffrir na kan kokoloma ezala quitté na kan chachima ezala quitté ben ko le loko moko te mboka dans le noir le lo fachi aye abandi ko bimsapso na libulu yo ya ko révéler biso Kabila na mboka est-ce que Kabila la ki prince au héritage ale ya tata na bango. Est-ce que Kabila a salaki malamo au peuple à lobby yo kaka notre ton a kende luka fe kinke mulumba kende luka ba chala mwana batu ba yembela ye ba Kabila désir biso peuple congolais to yebise N ou Satan na mboko me Kabila te. OK pasteur numéro contact. Numéro contact. Soit on a plus 243
89 57 70 570 tu as un numéro dans WhatsApp plus 243 81 60 87 825 wana kozwanonga normal to sola soza na appel obenganga direct lokwa ya nanga kem singoi ya benga ninga direct ya pe lokwa kulutu nanga Roger Luma ya kipara na ete vie nanga Jean Michel Lokyo mama Sophie Chantal yebisa papa Benjamin na ana besoin na ye mwana solila papa Mamba Benjamin mwana solila yo na Grenoble masolo to sola ki na so yo kayote na ana besoin na yo mbote nanga na mama Odette Tchala mama Katibilepo coach Mamadou fan club passé Guiline Allemagne ya Fiki Bukasa Buxon vient nanga mbote na yo chacho pipo ya mère Toyo fulutu nanga Lucy Tembo mbote mingi na bino Carlos Milolo mbote mingi ya nanga Boni Motogashi nazo pesa bino vraiment bambote mama Anibeya na pesi mbote mama Henriette la mama Hortense Mayaoula vraiment mbote na bino esika bozali bo continuer ko soutenir Fachi Beton pasteur Bachika ya mama Liliane mbote na bino esika bozali lipasa nanga kulutu Félix Emmanuel Mafakala ma mère à moi Marie-Jeanne Nkuta je vous salue Tony Teza maître Chichi j'ai matché ma mère de mère na suke panayo. OK, là tout ça qui n'a pas pasteur Guilou n'a pas propos ya pasteur Guilou na na ba remarque to ba reproche n'aura pas ces ans au comité à répondre. Là je dis merci à toute l'équipe technique. Je vois mon papa Jean-Pouy, merci à toi, merci à mon caméraman trouvé Jonathan Sanga voilà qui derrière la caméra. Papa mon réalisateur Andy Lumisa, merci à toi. Aladjo. Oui, pasteur. Na kachote ya na compléter le comment. Au lobby le moins important mutunyo so na besoin moi reproche moi remarque kabenganga. Nangana loba tango to abenganga pasteur ozo siliko zo finga tango doxa soki doxa azo finga chef de l'état est-ce que bato abenge ba yebisi oui sala témoin nangala tango doxa zo leka zo finga mukonza mboka au vu du monde au vu de tous bato bapekisi était tango Fabien Kuswanika soki Kuswanika za soki 1m60 tango zo leka zo finga mukonza mboka na ba propos ya mabe bato bapekisi mais tant on a koleka na ko pétele ba plan ba to bando benganga te yo sa passer ko finga raté tant ou donc ça zo finga ba to apexi donc ça te mais tant on a ko répondre ye ba to comme que funa pa ya Charlie e mbangwe pa ndeko nanga chuda makanda e non de kono azo finga batu boy na boy mais tant ou bango ba soloba na yebi ke arme loura pesa nga conseil na yebi ke cour de grand pesa nga conseil tangu même attendre ko nanga Gauthier Kusende ba pesa nga conseil mais tangu bango ba oloba kulutu nanga Jean de Dieu Jean-Marie ba pesa nga conseil papa Benoît Kayembe ba pesa nga conseil mais tangu ye azo finga mukonza mboka balobi na yete mais tangu na ko petele ba plan to pas benanga te. OK bo bando peksa pe kuna bo peksa pasteur après ça bien quand on va quand là on se voit ces nouveaux numéros bye bye.